Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle champion local Bandeko. Maboko Yanzambe kakandenge na ebisa kibino. Cette fois-ci makambongo et tomboki na ndenga mukete kaka place oyo tokala ngina bloqué. Na ese bloqué to sala mission. Ndenge mo na continuer mission moko awa. Mais avant la continuer Bandeko. Botika na féliciter no ba oyo. Basala kena koma tibisika ya boye eza ya Freddy Ngoma le coutumier ya Freddy Ngoma le coutumier papa na King Equim papa na King Equim mwana ya kauka ya Tongo ya Freddy Ngoma le coutumier papa na King Equim mo continent États-Unis oui e bongo na ebisabino bongo na sabino ezali susu nani vienanga Prosper Bakine oh so kizo mona ba tosi ya kandezo ya babiloko solezo yeza ye Prosper Bakine ataki de yabilo musuna nzela kutezo ya nzela na kolakisa bino ba caméra awa na sino ba babiloko awa bomona bangi na vie Prosper atindaki déjà ekomaki pour kalate zo kitela mabele bongo na isa bino ke Israël roi Congo muto ya soutenaka champion local nyoso pe tango nyoso Israël roi Congo Julio lo mama mwana ya Afrique du Sud ya Tongo bongo na ebisi bino ke Brinete Lonzoka mama na Shela Bakine danseuse moko ya muyele motema ya Prosper Bakine bango nde basali ke na ya émission oyo ti awa bongo soki na tangi ete soki na sali mabe Pascal Foba luka be émission tina sukadi bon nayambi nani bongo oyo babengaka nzungu ya bandoki Mbote nzungu ya bandoki. Mbote journaliste. Nzungu ya bandoki. De côté alors kabwene longi na nzungu nzungu. Diable kaka. Donc nzungu ya bandoki diable. Yebisa biso note nzungu ya bandoki. Yebisa biso vraiment tango obengisi biso to ya awa, obengi pour le message panani. Bon message mingi na kopesa na Sibolit. Ayebi nzungu ya bandoki na kati ya changu. Donc lokola kimi changu nazana posa zonga na changu. Donc précisément le obéissance na menasa kai na changu. Donc nazomone te na kati ya changu masina kingasani azoya te. Aya nazana posa 2021 a senti makambo bakisami. Oui bino moko boyoki na éviter vient ngalo kamba immeuble oki ndinga ya bandoki biyaka au sentir dimension ni makambango ebakisami. Nzunga bandoki yebisanga nanu bato mo nzunga bandoki ozo revoir na club ni bon ngande nazabo normalement naza catcher ya na 8 ans na les guerriers enfin les guerriers club à liboso na bandi na yango na bandi na haute tension club ya Zimagola côté ya père na Magelo à 8 ans côté o nga na 8 ans après na yekoya na les guerriers na minutes o nazalaki na temple du soleil. Mais lokola la reine Shakira oazaki lokola mokambi na nga temple du soleil aza libanda bon nga pe na ebité nazana libanda bon oui bino moko boyoki alobi na minute azana ndekendeke parce que azaki na temple du soleil mais lokola maîtresse mama ya bana aza libanda yepe akena mwa libanda dambu donc si azotala ndenge maîtresse ozala position maîtresse ndenge opesa position na ye bon na ebité au juste maîtresse a commis libanda biso pour na kata club mais maîtresse alongwa na club ezala kwa directeur alongwa na école mais soki maîtresse alongwa na kata club c'est que bana classe nyonso ba pali piet c'est ça on a la raison donc na débate maîtresse na milongwa ka dans les vidéos alongwa bon yé moko selo ba pouvoir na ye ba makambu na ye atali que jamais koki ko sangana l'époque qui ba koki ko bebisa ba makambu na ye yaza champion aza pe muta makambu ebele donc esengi ke alongwa azala na panzi na ye. Donc la reine Shakira maîtresse ya bane belé chango maluku par-ci par-là donc kolongwa na ye na kati ya temple du soleil bana nyonso ba panzani ba bike non tufani na biso la maîtresse na biso côté nyonso okendo tangisa na école nyonso akotangisa nde tokolanda classe tokozala wana toza ba classe belé ba liwanza bazali despe liwanza azali donc toza ba classe belé oto yaki na sima maîtresse wana. Donc nzungu ya bandoki sikoyo yebisa biso mikolo yo bakangi ba activité par rapport ya couvre-feu mais sikoyo
pa préparation na bino eza ndenge nini? Bon, ndeti na minutes oyo toza na ba activité te oyo ya ba combat. Soki okoki ko tia combat moko boye, c'est que photo bandango na heure moko boye 15h ti 20h to kabwani. Ba combat pe mingi oyo eza vraiment na moi père eza ka combat en plein air. Ade ba combat en plein air nde eza na plein makasa. Siko na ebite maître yebisanga nano. Ba yebisanga ba bil paraît il paraît. Wana ngana mona kité me ba bikeno il paraît oh comment nene. Oya taba suki ka neti yoboy mabokoto. Ba beta yo fort. Mabokoto lo weekend. Mabokoto lo weekend ngai na banga ka été pour nga za charge moi na Nzambe aza toujours Jésus. Donc Magelo aza Nzambe. Mabokoto lo ayebi bien Magelo abeta ya ba niveau nyonso. Donc nga na koki ko banga été donc ya va kutana Magelo fa kutana na ngai. Naza ata ko banga mabokoto lo te. Pesa na no message eske ba kache o olala kala nzala na bango. Bon bakache o nga la kala nzala na bango mingi ya makasi ndeti na changu awa bakache o nga za kala nzala na bango eza lokwa babanzo mazo eza lokola tokoki koloba ndeti ba despe liwanza ba liwanza kutu baze lokote biloka mike donc liwanza ze lote wane loka mike donc bakache o na changu anga na lala ka banzala bazali ya makasi. Donc awa na changu mazo champion masina o mwana na yo mesko mwana na yo akoma na ba niveau mususu donc mazo nga banga kaote na ebi ozana kisa makasi 5 fois champion de changu mazo o nga na ebi mokile ebi emona mais naza ata banga ote soki komba cha ba komba okomona ngai mais libanda si politi Moutonga na okana na 2021 awa eza siboliti oyebi ke abetinga pe mingi oyebi pe abetako mingi abetinga pe mingi nana koma mona liberté kota boza boro matanzi oui yango wana donc tour 2021 na chargé l'événement nazalaki na Brazzaville siboliti alobi tour nzunga bandoki liboko nange komi lokwa mupende na yo okomona na ye na kisasa abinini alobi liboko na ye komi lokola mupende nanga bolimbisi na boy mwanda azandika bamangako babi liboko siboliti lokola lipende na ye bon yango na yebisaka siboliti benganga cha komba na changu okosanti nga moko pe na cha komba na changu nakobenga yo po evema yo nga na yo toyeba na lisusu na 2021 totala lisusu soki okoganye nzunga bandoki. Na ebité émission ezalaki spéciale ezalaka quelques minutes à pamba. Est-ce que vous en avez au pesa ba mbote pour nana quel univers fait émission? Bon batu na ko pesa ba mbote tout d'abord na pesa mbote na famille Mouké. Famille Mouké na ko pesa mbote na papa Marcel, na ko pesa Sumboke mbote na frère Moké. Donc na ko pesa mbote na Jonasi, na ko pesa mbote na Kadifudi ko na quartier 3. Sarah bambote ya trop maman donc maman Marie maman ya maman Sarah bambote ya trop na kopesa lisusu bébé Jessie na bébé Gaëla bambote vraiment ya mingi na pesi lisusu mbuyi na Kanku na Pascal bambote ya trop bana ya maman Tibi donc bambote ya bino yango wana Jonathan babingi bambote ya trop. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko. Maboko Yanzambe naboyi nanga mwanda azwandika bambanga ko nakufa nalela kiyombe mama Fredi bino boseka ngai nakomi kokende vers faire émission nanga pona koloba boye soki omoni kombona te awa seki osolaki kilo makasi yo vraiment opesaka biso ata transport ya pamba te yango te kombona te soki natangi yo seki oza prêtre ndenge osakana te ndenge nazotanga ya Fredi Ngoma le coutumier prêtre ya Fredi Ngoma le coutumier et bongo pona nini natanga 3 lettres T honorable sénateur député si mbumbu vienanga Denis Kambai honorable Denis Kambai bango balongwa yo otikala vienanga Denis Kambai ya yangoyo na pesi yo mbote koleka vienanga Prosper Bakine mwana ya Dallas ya Tongo vienanga Prosper Bakine mwana ya Dallas ya Tongo matériel ozoya
nakolakisa kaka awa na écran na biso bato bamona ke soki bato balobaka ekokisa marate mais yo oza homme de parole ya solo. Israël roi Congo nayebi ke soki bomona équipe ya nous voulons savoir efandi na kimia eza parce que Israël roi Congo apesaka ba conseil et puis asoutenaka biso na bala na banini donc faut tondimaka mutu kaka na ndimio Israël roi Congo Gilles Lomama afudisi na maboko note. Bon, d'abord, pour un Brinette Ilonzoka, Maman Nachela Bakine, Motema ya Prosper, Bakine danseuse, ya Mouyene. Bon, na bosani bambote to na Saimbonda. Saimbonda, beau frère na Ngambonda. Saimbonda bambote to famille Mado, maman Mado na quartier 3. Fouaka, grand poète mère. Donc maman na Boika. Bambote ya to Kadifidiko. Yo Kadifidiko na quartier 3. Bambote ya to. Oui, ndenge moko na boki Pascal Poba. Moi na tendance ya solo soki omona ka kelo ba émission kota na ba internet na kimia mutaza azwa charge ya ba mega nyonso. Pascal Foba. Na boki Prince Mamvumvu. Champion soki na sport ni ngwana na ebate. Prince Mamvumvu. Na boki Rebecca Kidila mwana kasi ya noko na bango. Rebecca Kidila nabwaki Mama Fatou de la Liberté. Mère moko motia malamu o le la komi deuxième personnalité na liti ya Afrique centrale. Bon, Mama Fatou de la Liberté quoi. Mama Fatou de la Liberté motia malamu nabwaka te pona nini? Bongo pona na kela ko suksa. Nabwaki direction technique nanga mobimba te apana bwa direction technique nabwaki na pasteur Brown Bomalika pa o moni nga za nzunga baluki ba kisi eza ya osakana te ono fana na bato ya ba kisi boye foza na mwa foza na mwa pasteur moko asambela kayo pasteur Brown Bomalika na berger Etienne Bokopolo ba basambela nga pona ba biloko na bango ezwa nga te kwa nabwaki lisusu nani Pasteur Francis Lohesse, na boki Olibanga, Liongi, mon DG Titi Liongi, mon consistangai, mon DT de tous les temps de tous les jours, Papi Fala, na boki Mama Rose, Masangu, Bongo na boki, Ingénieur Didier Mosiboni, Benjamin, Mosiboni Christian Matissa, Jonas Massa, Weljoye Yozike et Bongo Miranda Joseph. Elim Putu, bongo na bwaki Prince Mamvumvu, wazaki na sima ya kamera. Prince Mamvumvu, wazaki na sima ya kamera na bwaki bongo. Prince Mamvumvu, wazaki na sima ya kamera. Diane Omoyi, mwana ya 8 ans na bangenge ya mikolo. Diane Omoyi, mwana neva s'il vous plaît, na bangenge ya mikolo. Soki na tomboli liboko na ngana teboye. Il a kisike na bwaki Belami Nikamba. Motema ya. Ciao!